Bote batata ba maman bandeko ba oya biso ba oya balingaka sous le baoba ba mbote na bino ebele bisika biso bizwi bino toye bandeko na ngai to liboso na bino pona toya kosala analyse ya makambo oyo ya balikelemba ba makambo oyo ya ba association ya makambo oyo kaka soki ba congolais basali likambo ezalaka toujours na problème yango wana toleki na topesa bayenge na bandeko na biso ya Bundu dia Congo boboto bondeko na bandeko na biso ya église catholique basalam alaikum basalam abele na ba musulman hein et puis tolobi vraiment ya ba respect belé na ba chef coutumier na biso ba oyo basala kake biso coucou boya ebele na sous le baoba life together boya ba to buka to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro ya téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien maman kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana no ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul alors nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baoba live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga vraiment boya ebele tozwa sagesse na intelligence parce que balobi munoko ya koko ebimaka solomon epesaka batolia tokos. Vraiment, bah bonsoir, bah bonjour. Ça dépend ernini okolanda sous les baobas. Toye, vraiment toye, to sa conscience ya ba maman, to sa conscience ya ba papa, parce que binomoro bomoni vraiment, ndenge ka bozomo na liboso wana, nazolanda vidéo oyo, grâce mbizi asali, na maman oyo auti kosala, na concernant makambo etali bali kelemba ndenge ba uti kosambwisa mama balobi ayibi mbongo 7000 euros bandeko na ngai vraiment eza pasi na mawa biloko oyo tozoyebisa binongo tango nyonso ezali na litomba te kende na banque fongolisa compte d'épargne na yo okozala na problème na mutu moko te ozotia mbongo na yo malembe parce que tomoni vraiment na communauté na biso il y a toujours batu baza vraiment ba insensé communauté momba batu baza motema mabe ata bozo sala likelemba eza mabete ndenge bango pe basala ki ba muziki na bango na modelo ba mimeli yango normalement soki balandeli ki makambo yango bien eza pe mabete mais eloko ezo sala pasi bande konanga tozo mona batu ebele bolobi non to sala communauté moko ya lisalisi. Par exemple, ceux qui maman a koufi, bache, papa koufi, bache, noko, bache neti ba limite, bazui neti, maman, papa, ba famille, ou les approches, yaya na yo, bien leki na yo. Et koko make, oromona, batu mususu bando kipe ba koti kuna nakati ya likelemba wana. Ba komi ko lia bande kwa famille na bango, nande ke ba kakochela kaye ba nini ba mbongo. Oromona entre bango beka bato likelemba kindo ke koti ba komi ko liana elongwe na makambo ya moi e koti na makambo ya butu. Communauté na biso bande ko bino bozo sambela bozo koloba nyonso kombo ya nzambe. Mais bozo yebate ke makambo bozo kende ko salaka ba makelemba wana ezo mema bino na makambo ya mabe.
ezo me mabino le mususu na makaba bakindoki iba problème baza côté ya bino nyonso sikoyo ndenge eza wana lokwa mama boye papa ndi esango na mobali na ye famille esambwe ke balie 7000 euros bandeko na ngai na kotia bino play bokolanda naza so pe bolandi yango déjà epai ya ndeko na biso ya mwasi Grace Mbizi vraiment bandeko na ngai eza pasi parce que bato musu bazokota makelemba akomi kuna eza kotuli kelemba te ba muziki wana o ba association lisalisi ye basalisi ye akufeli mama baeba che akufeli papa aeba che akufeli ndeko bache tango amoni na famille na ye bato basili mama na yasa kufi tata na ya kufi bandeko ne bakufi ale akimi alie mbonga bato après lobini ni o ngala longwe na ngai vraiment ape bandeko na bato pe ba osepela te bon kaya neti ya mama na biso ozomona bato ba bimiseli ba video parce que tant mususu yepe aliaki bambongo déjà bato ya ba matanga banini après tant yo e okoma neti tour na yo yo pe baninga ba bande okufela ale yosko conscience bando zonga mais silisa bakamna oti na suka zongisa bambongo wa bato soki yo bapesaki yo cotisation mama na bakufaki papa bandeko eke yo monike olongwe baninga na bakufeli te bakosepela ngo pete zongisela bango bambongo na bango soko kozongisa te vanda kangama na système oyo kotaki okosilisa ngo atindaki yo azate kota silisa zelaka ti koma bosala kaka association ou bien likelema moko boye moziki moko boye kaka soki okufeli ndeko. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu souhaites ou bien tu souhaites bonne santé, tu vivre longtemps, nous avons changer mon kili à l'ongola liwa. Mais bino suko ba congolais, bozo sala, ceux qui ont monique les lots, au monique nazo préparé pour na suki na kufi. Quel conseil s'assurance vie? Mukolo kokufa ba pesi bana na mbongo, mukolo kokufa ba zwi mbongo, ba sale lio enterrement ya bien. Peuple congolais beau changer. Bo changer comportement na bino makambo oyo bo sala makambo mama kelemba oyo ba makambo oyo bazo sala oyo eza ba makambo moko te to sala mona poto awo eza ba makambo moko to sala mona ba pays oyo ezali organisé te loka Congo ba banque eza na désordre ko chambongo na banque oyelo bio bimisa mbongo ba lobio mbongo ezate mendenge pe tozaleli awa pe na kacha poto banque ezali o baluika na sima boye banque OK boye ba banque baza batie ba papier belé ba leaflet ba papier bazo expliquer olingi osala bolingi save kutu na Londres awe community ba save compte on est comme le obligatoire soka ba fongoleli yo compte ba mo ba saleli yo pe save ozo ke sala bacha na carte ya banque na yo bazo longola ka ba pourcentage amke bazo tiela on a save. Bande konanga, mais pourquoi bozo kozonga kaka na même mentalité? Donc ba 7000 euros au bozo lobaka o et ba 7000 euros ngezaka lokola bo lobango ka lokola makasa lokola eloko moko ezanga valeur ba maman. Eza pasi comme tozo ke no sala ka ba misala ozo sala ale bozuka 7000 euros bolie ou bien ozuka 7000 euros batu o lepe o selepe likelemba na yo o baninga ba yo lié après OK na yo o lingi suko yate baninga bakomi komi lela ale lobby ba voice bimi à l'explication komi gauche droite bande konanga eza pasi pe mawa vraiment na tikeli bino temps bolanda moi parti oyo tozui extrait oyo et pas ya ndiko na biso Grace Mbizi biso to yaka to sala moi ba analyse to bakisa moi plus na oyo bande kona biso basali pona ba interviewer ye bazo benga ye tantine bébé boyoka na bokebi nyonso twende partout na Facebook qui a escroqué Bongo Akimi et je sais pas quoi, je n'ai pas trop de précision. En plus, c'est sur la précision par rapport à ma campagne. Ma force pour les autres, les cassos, puis ma WhatsApp, ma Bongo Nae, na Mba Nae, faut donner du service, ça fait. Bonjour ma bébé. Bonjour, Grace. Bonjour ma bébé. Bonjour. Bonjour. Nous sommes merci beaucoup. Sois concentré avec mon téléphone, s'il te plaît. Bah, franchement, que je les canards, Facebook, et puis la WhatsApp, tout est par l'amour qu'on a dans le campo. Mais puis, je vous présenter d'abord avec vous. Nous avons aussi bien des choses avec le service. Oui, on va se mettre d'accord. Oui, Maman Bana. Oui. Maintenant,
toyebi ke yo oza mwasi ya libala obenga mwasi ya libala oza ndako ya libala oza na bana mais lelo kombo na yo parce que tozala vraiment bref kombo na eza salé question ça d'abord yo avant d'abord na tuna question wana d'abord yo d'abord personnellement yo saloni là personnellement je sais ça non c'est c'est quand na bana donc je sais que c'est biso je comprends te mutu nini abombami ase masqué à quoi que le n'importe quoi. Mais avant, on a d'abord monté un conflit, on a monté un conflit. La différence c'est que on voulait. Dans un conflit, dans un rapport, on a appelé la mission la fin de 1 euro à moto et on a la moto. Dans un rapport, dans un marché à 3, je n'ai pas eu. Mais tu veux que tu sois oui, sur les 7 000 euros, tu comprends que moi, c'est les balles, maman, bana, vous appelez le bana du colo, mais oui, 7 000 euros, oui, bien, on a avant. Pour la question là, il y a 7 000 euros, il y a la banque, il y a la moto, il y a escroquer la boutique, il y a moto là-bas, il y a moto moto pour la banque à 7 000 euros, pour les aranamope, il y a moto voiture, il y a 7 000 euros, il y a maman mokolo, tu as vu que ça va mokolo. Ma jeune fille, ma soeur, ma bongo. Mais comme on a mis tout sur là, et ça commence à aller 7 000 euros. Et là, il va d'abord, est-ce que vous avez 7 000 euros ou pas? Là, on a donc comme 7 000 euros. Pour 7 000 euros, ils ont payé. Ils ont 100 000, 10 000, dans ce cas-là, pour y battre. Là, il y a un peu de gens qui ont dit que apuvenga na ibeli yango wapi ya nani azole la minito ke na ibaki 7000 to ba olela na kombo no minito mutamo ma baki oyibaki ngai 7000 animoni sa biyo na mobali koto zo ko mibomba ma donc soki ya solo ba ibaki 7000 na mboko lwela ni bila zali so lu ke bila te ndenge ba sel ba boss ba animoni sa kenga yo ila ni biso na kuse nani biso la 7000 euros et na ba boss partout. Et puis, pourquoi d'abord? Les gens, les Camerounais, en fait. Et puis, les gens, ils ont place où ils sont. Les gens, les Camerounais, ils ont la musique, ils ont appelé ça un bon médaillé par mois. Non, ils ont appelé qu'ils m'ont pété. Tout ça, là, qu'ils m'ont pété. Tout ça, la musique, ils ont appelé ça un bon médaillé. Ils ont tout ça, les salis. Les salis, c'est comme les salis, ils ont appelé le mibaï. Oui, c'est qui a ça ici, voilà. Action, ils ont un combo. Mon action des femmes africaines. Donc, aujourd'hui, on a qui maman présentement, tu aurais ma combo naïve. Non, et comme la prochaine, moi, ceux qui va s'allier pour l'annoncer la loi à réponse, pas pour éclaircir, base à l'anonymité. Ce qui est l'anonymité dans ce cas, je vais tout dire. On détailler ma combo, on surtout. Puisque dans l'Isanga, attends, ceux qui vous font des tata, non, moi, on n'a pas besoin de ça, quand vous voulez nous parler de moi, c'est appuyer de ça. On a des responsables, il y a un appuyer de ça, ça. La carte association fondatrice, le président Ayali, ou bien le secrétaire fondateur, ceux qui m'ont comme membre, c'est pas pour que ça, les caboutés à salir un membre de la banque. Il faut s'y battre. Donc, vous avez un clic, il y a un bien sûr pour Fanda, vous savez la réunion, pour le Béla, pour ça, la moto. Maintenant, on a toujours dans les salles, c'est tout pour le ngai na mimi bakamundi les aboye ngai na tika koloba na bango jamais que na longwe de ba konka ni salama ba batanga ba nini ke ko so mona na réunion te oui on na bango te mo c'est la personne déjà tant on peut se barrer na yo il a calé déjà donc celui qui ba on a problème na yo peut se la poche na ma so il a utilisé barème faut la zone d'accord on a toujours parce que ça comprendre barème moi ndoloba ceux qui ont caution na yo fa caution d'accord yo barème exactement la pesa na ngaku te ko na zanga de caution na kita ba mo ba yebinga donc basa na barème non déjà donc barème ba ya na ti na ba ba kinga na ba d'accord na ba na kinga na fleta tani afria ya d'accord OK donc bala na komolengi donc ti bébé azana barème ngolo baké eza lokola caution donc amona na te bango bapesaka na ba rencontre na bango barème bazolongola mona kata bonga barème c'est ça na bonga caution oya le barème voilà maintenant petit bébé et voilà clair on le dit que pour l'instant c'est la minute oyo la minute oyo munga na lobate ke na lungi na mayele munga na mayele Tanga na sagesse. Si vous portez plainte, on a qui est qui na commissariat pour mobile na za pour rien.
mpona nini makambo ya biso po bafingi ndenge basirkule partout nga nasala na bangia je sais nayebi mpona kosala teke boyokana bokutana bosala badesordre bibi bitumbukele kotuna po efe akende kotuna po mobali nanga aza na kati te batie na nde tour bakotya be mwana nga batie bayina nanga bango bali bakenda reno te reno ngai okana ekambi nasali bango nini nga muna kufeli nga muna zwi bakomi bango fo baya kosunga nga nga nasali bango nini po baya baza na kanda nanga donc porter message na bino plainte ngai oyo eza boye na lisalisi na biso oyo nalobaki ke nalongwa na mayeli naza na bapapier balobaki 3 absence si ceci biso elandani ozomonana te baotini avertissement bango babengaki ngai depuis balobi depuis novembre nazomona te bala novembre nga naprépare fete nanga mpona nina fete nanga bayebeki nasala fete na décembre tokomi na janvier bamatanga nakutani na moko na biso kati ya réunion amoni ngai nga na bile nde tosololi ngai ngai naza manzaka moye nakata matite miso ya te na ye ana sango moko kata matite miso na mito na buleo na butu naoke bruxelles po mobali na ngai akufelaki neve a na hollande yaye nautaki chasse okunda neve na ye bongo sikoyo ntango bakunde natandaki na bruxelles mpa mwana mosusu alibome mosusu elandi ye mwana mosusu amokolo chasse okufa nayebisi bango nga abi ndenge naza boye naza mokilo na nga aza na koma na minute oyo na Grenoble donc naza likolo nazokende sikoyo matanga na bruxelles ntango na kozonga fo nakende su Grenoble yango esali ke voilà bango bazwi lango bango sikoyo bakanisi balobi ke mpo toboyaki tolobelaki yo makambo aniversari na oyo tokopesa yo eloko te ntango mosusu yango nozoya te yabi maintenant bosalela stati soki bomoni nga 3 fois na ye te bosalela stati elobi fo kopesa avertissement soki bomoni nga ntango bopesa avertissement 4e fois bapesanga ti lelo tozosola bone na avertissement te naza mpe na radiation te meme mbala moko ke 4e fois bapesi yo na 3e fois avertissement ke ndongo ozoya te tout ça na 4e réunion soki oyeke tolongola yo na avertissement yango lasalinga sikoyo ntango tokomi mpe na 4e réunion yango mpe nazwi mpe radiation te baradie ngai te batilanga mpe so message te nayebi te mais apparemment okozala na réunion samedi oyo rien du tout. Maintenant, où sommes-nous à l'heure actuelle? Il y a une association à l'heure actuelle. Mais l'heure actuelle, il y a un silence. Là, il y a un message, il y a un réunion, il y a un côté. Là, il y a un côté. Nous avons peut-être l'avertissement, nous avons peut-être la radiation, nous avons peut-être la montée de la longue. Au moins, tu vas dire que c'est la binôme, c'est qu'il y a un problème. Tu confirmes maintenant que ça côté bas si bazar a problème les affaires. On a confirmé que bazar ba makamba ya kosangana ka ba musuba otila ba poison ba papa mususu ba lingate ba sama ba kena ba. Voilà. Donc peut-être ba papa wana raison alors. Oui, on a fait la PC raison parce qu'il y a que milieu wana ti. Mais les gens kamba lo baté zanga mwasi ya makamba biso basi na kendeki. Esungaki ngai tanga na kufeli tata na yaya esungaki ngamba. Mais milito esali pe bokana. Voilà, esali pe na ngai moko. Mais nazo seka, yo ça na rien. Mais qu'est-ce que tu peux réparer par rapport déjà comme la force et tambouré déjà yo maman pas dans des basaliers. Mais là pour nous réparer on a zone bâti. Ezaki na yibi mo en tout fait. Eza cotisation na bango ba ko pesa nga pour na kufeli na fanda classé. D'accord. Cotisation na ba pesa kinga ya ngoni bazo ba kina yibi bango. Et les salles za maman secrétaire oza nani. Moko msuna na maman simple. Ali na siba tout le monde te. Mbote bandeko na biso basi tocha mwa commentaire na esika oyo bilomo boyebi boza na se ya sous les baoba mwa kopo agi kopo vin blanc vin rouge et ça la katoko standinga mukete beleze pe mwa ba glaçon ezangate mwa coca na o mwa whisky muke elekaka nango ba chef coutumier na biso ntsamba bandeko na ngai vraiment lungwila écoutez-moi et ça la bien l'autocope côté kuna ya Kasai elekaka nango bande konanga boyoki bien na munoko na ye moko alobi ke mbongo bango bazolobela ezali mbongo oyo tango ye akufelaki bango bayaki bachelaki ye na cotisation bande konanga ito mekana kolamsa conscience moke yango tozebisa bino botika makambo oyo kende kotia mbongo na banque ozotia mwa mbongo ozo continue mwa épargne
lelo okufeli ndeko okamati ozwi osungi osali likambo boye osungi alobi bien ke mbongo bango baya kotiele na cotisation esungaki ye bon tangu yo lelo omikotisi na makambo yo baninga yo okufeli yo batieli yo olie mbongo baninga ekoma sikoyo ke yo longwe baninga nanu bakufeli te bo analyza na makambo bien eza te ke ozowelela koko mikotisa biloko bongo normalement soko mikotisi yango eza lokola ke yo signé contrat ya liwana yo kuna okobimaka lisusu te parce que tango yo kufeli bandeko bato wana bazwi bambongo na bango batie bango mpe bazozela mkoba kokufela yo pocha siko tango yo kolongwa c'est normal nga poma mpo na nga na analyse na nga c'est normal balobake yo kibi na mbongo na bango yo siko bango kosala nini zwa mbongo oyo bango batielaki yo tango yo okufelaki bato yo zongisela moko na moko oyo nana akufeli te oyo sa akufelaki yo otiaki sala soustraction mais oyo nana akufeli te zongisela bango bambongo na bango parce que yo na kati association okufeli déjà bato mibale mais baninga mosusu baza na mosusu bakufela te bamosusu bazalaka bake kokota na bassociation ya ndenge wana aza na ye na mama te aza na tata akufa ake kaka akoti kaka loyenge nakutanaka na bato mozike matati na poto bamama mozike bamama 100 kilo bamama soki ndenge nini ye wana mikotisi me ye wana mama sakufa papa akufa mosusu babota ye na famille kaka bato mibale ale sikoyo tanga komona sikoyo akomi na kati kuna mosusu bwana bandeko nanga bokozala 25 bokozala 20 boyebake chaque mois bobanda kolela mamatanga chaque mois bandolela ba matanga parce que oya akufeli poche na ndako bando vanda lisusu te omikoti yo moko trouble na kati ya ndako yango ba mamebele ba mabala mino zokufa bozo boma apesi bino ba chance mabala mais bozo ba ko saisir yango te bozo boma mabala na bino moko na bozo ba likola bikota kota sikoyo so kufela no ba parents yo sikoyo mukoni ba oya ko chela yo ti okoma kimotema mabe ezala mama kuluta kufi obandi kokosa nga sina mona bato so bakoma kokosa ende yende mutabokola nga yende muta remplacer mama nanga kufaki na bo mwana parce que ko eko mikoti sa pai bakota raté bo bande ko nanga itolanda muke na ko kalate na zo katala nga video boko soko alingi kolanda ngo akoti epa ya Congo elegi ya mwana pe komami olandi yango na bokebi nyoso tina so na ngote na yibi na ngi to ça membre simple na yibaka te na simba kambongo te na bile baona yibi na simba ke saka na ona kotu mbongo na yibi mongo to wana zaki president 7000 wana na yibi te mutu ni na moko ngana tini maboko na saki na ye na yibi 7000 oko kene ko porter plainte te a faire savoir mo kimba iba ke oui ayiba kinga mbongo zaki ya bulu na bulu tout ça bona ko personnellement na zomona so la sali rapport à ne ba salaire binoboy mais on va dans la vie à ça muta yeba na zo sepela pete puis ça dit makamba bino basi mo tanga c'est un homme d'affaires oui bon tanga ça ça nini bon ko tsa komora ngai mutu no surtout nous sommes pas fin parce que c'est quoi ça comme bani na sakati ko salaire ba biso basi on va voir photo na ngamo photo na ba koti na Facebook na nga na sana ami o to sana mo pena kati na sana donc ba koti na Facebook na nga ba oni photo ba ju o wana ngam na koma bo bébé salaire maman qui est bien moi là pour la pas publier bah j'ai encore dit bah tu vois c'est pas raison pour ceux qui ont mais les affaires toujours bon sur les caméras et puis ça toujours notre temps d'arrêter dans les caméras c'est ça là ni donc le col c'est mon sauté les noms sauté au fan na ndako mama libala. Félicitations, grâce Mizi Bete Monani Nadenga Mukete. Félicitations, Ebele Badekonanga. Eza bien, akoma mama. Mwana mama star, mwana pauza star, Nadenga Mukete. Bazo bien ngo ba yima kabu no ba benga wa ozaki na deux gars photo za na zaki na reno na wana na oyo muninga mi mettre ngai d'accord je comprends d'accord ça très bien, ça fait 21 ans. Maintenant, les histoires. Comment on a vu son habitude? Voilà. D'accord. Madame de Congo, je pense que Baton se peut en parler, et puis comme service à l'air, c'est un producteur, a produit ça, et belé, monsieur, belé, au moins, Sinaï.
ba mama batata bandeko biso to suki wana c'était juste to zwila bino mwa muke likambo wana bomona yango bino moko na misu bomona ba conséquences ya makambo ya bama kelemba et puis esuki bongo te boye ba peke même ba conséquences nango na ndenga molili na butu eza pe kaka ko continuer yango na biloko bandeko nanga biloko mingi ya ba congolais ezali pasi pona ko tia mutu oyebite oko osala nini eloko nyonso likelemba bamboka batusuye bamboka musu pe basalaka même ba indien basalaka même bama kelemba ke bazosala ke lelo to kosala nyonso to fongolisa X magasin bakei batie bambongo na bango bakei basali magasin nde bomona ba indien bafongola ba magasin wana même ba somalien o ba yelelo bazwi neti ngai boye batu bakotizele ngai na fongoli magasin na bandi koteka l'air bandi ko aller après une année bafutangi sisusu bake bafongoli sisusu mutu magasin mais biso ba congolais soki lelo bosalika eloko ndenge wana o mona lobi o sazoki magasin aboyi o tenga na longwe na ngai mais olongwe mbongo yo zo salela yo longwe mbongo bande kono bakufaki na kisasa bachelaki yo zongisa mbongo abatu yo longwe na likelo longwe ata ba association ezalaka même na ba Londres wa bazochaka bambongo papa pona ko lisungi soko normalement koti la association ndenge wana oza obligé tikala tiliwa parce que yo banda oliaka bambongo abatu ou bien lelo soki yo pe oliete yo che au moins te ko sali perte alors que so ozoki mbongo na bomba ki na banque el ke tikala mbongo na yo parce que okokota na l'association ndenge wana oche lobi olembi olongwe tala mbongo nyonso twane ke zéro alors que soko zaki na banque na yo moko ozochaka mbongo na yo wana mukolo kolemba mbongo no ezotala yo en tout cas bandeko nanga tozwa mayele parce que eza ba perte ya temps ya kokota ba moziki ya kokota ba makambo ya désordre boy eza vraiment perte ya temps to préférer l'homme sous retourne li kelemba et ko ki ne mwamba nguso boza batwa bien o aller mais toutefois pe eza na ba conséquences eza na ngona tina te to landaka mama na biso na ndenge baliaki mbongo na ye bale mbongo na ye bandeko nanga vraiment bandeko nangai eza vraiment pasi to sala nyonso to bima na ba situation wana to bima bandeko nangai to bima eza na tina moko te malamu bomba mbongo na yo fongolisa continue à banque ezala kutu lelo kufi bana na yo bako zwa mbongo wana bako salela ngo bako enjoy nango o lio ke no bwaka bambongo ozo pesa bambongo batango pozo pesa na kacha bitema na bango ebele baza bandoki ebele baza na molimo mabe vraiment bande ko ngai to comme na biso ko chité to comme na biso na suka bino mo boye bi wona ezali la danoise to zali vraiment wana boye bi ke to zala mupepe ya sika na nini na chaîne na biso ya sika to fungoli sous le baoba live together bokende ko s'abonner kuna belé kuna boyoka ba conseil ya ba couple ba conseil ya ba famille bokende danser na tie ba vidéo musu na tia wate parce que soki na tie oh le bandi kolobela ngo mingi je ne sais pas mais boye bake ba ezala sous le baoba live together ezala sous le baoba na bawan nyoso ezali na ngai mutu nazali na likolo nango donc na koki koloba mariage place nyonso na kotia publicité na ngai donc bandeko na ngai boya ebele bo benga ebele na 00 44 74 59 62 52 17 boye bele bo komisa bandeko na ngai eza bien bo bima na solitude bo bima bandeko na ngai na solitude bomaka bo ya bo komisa ba komo na bino ozwa mobali na oya bien ozwa mwasi na oya bien ete yangoyo tangu yangoyo nde era kozwa mwasi oyo obandi ya kokoye kola ba ide na ye ba makamu na ye pona hiver ekoya ozwa ma chauffage na yo pembeni au lieu au fotara mbonga chauffage ebele donc bo comprendre code nini la danoise alobeli yango vraiment na lingi bino mingi bo partager et ko sala tokos na ndenga mukete bandeko nanga vraiment na lingi bino mingi ba love bisika biso bizwi bino nzamba lola ayeba ko batela bino vraiment botika la malamu bye bye.